Salut Nabino Soto Bosepela Makasi na www.clebois.com. Freddy Akimbe Doli Lorea Bota Bacheri Kalita Badjo Oignon Soto Ezlobama voilà tout beau comprendre déjà que eza moto na vérité. Freddy Akimbe na équipe Moma www.clebois.com ça dit de la nation tonton banda. Yo ebi makambango talaka Patrick Motona Nzambe hein. Alors ça mosala kitoko po asa derrière caméra mais lelo là bon mon déjà chantier ndenge na e peme na chantier yo na luka ingénieur oyaza ingénieur architecte oyo ayebi makampe ba palango likamango tozongo ba jeté ça dit il y a des morts oyo ti lelo bâtiment wana oyo koya ki a 5 niveaux. Oh, déjà, si vous avez photo, bâtiment, bâtiment, bazar, on a assez. Misuba osenga ba mai, misuba baza koluka neni barulia, mais sous le PDG comme on peut ça. Il faut gouvernement et ça la mwambangu et longa ba bloko mais les autres ingénieurs, ingénieur architecte donc ingénieur Hakim l'aéro. On les a comme on est, il y a étranger, tu vois, mais tu bon cas ingénieur. Bonjour ingénieur. Bonjour. Ingénieur d'abord présentation, on a battu tout Hollanda. Bon, moi ingénieur Hakim, dans ingénieur, naipona loba ndenge bâtiment ekweyaki, tout le cas pourquoi bâtiment ekweyi na cause ni poto expliquer ba tout bien. Ba réalité eza ndenge nini elo nesalaki po kweya ni nezabo etu yango to poto lobango bien. Voilà, et pour être sous le moment selon bien mais ingénieur bâtiment wana balobi il y a 5 niveaux, il y a 5 niveaux ou ndenge batu bomoni na photo, il y a 5 niveaux mais ekweyi. Na ndenge ekweyi ingénieur ou ya no tonga lobby il y a ça là qui plan pour na 3 niveaux. Deux niveaux et Baksami on a yaï makamante. Est-ce que c'est possible? Bon, ce qui d'abord est à salagi plan à 3 niveaux. Autorisation de bâtir, autorisation de bâtir, il y a 3 niveaux. Avant comme on quoi bakisa 2 niveaux pour comme 5 niveaux. Il faut bazonga kuna bato anani, bato autorisation de bâtir ba étudier ni wana pour baluka basala. Et puis ba eba ndaku ya 3 niveaux, nandaku ya 5 niveaux. Ni nangweza la randenge mon côté. Donc, ce qui est salamaki ndengwana, pour moi, je dois condamner d'abord les propriétaires de cet immeuble-là. Hein? Parce que sentiment na ya moni que non, il faut na luka kobakisa. Bon, on a condamné ingénieur parce que alinga ki kolia mingi. Il fallait pas alia mingi, il fallait battre la musala na. Donc, tout le bas, ils ont faute ingénieur. Bon, ils ont faute ingénieur dans sens ni. Faute ingénieur ezali omoni eto tongaka bandako tozaka na ba étape o ezali ke ingénieur phase à la présent na ibandeliti na suka nango tozana ba étape mususu ingénieur akine ko déplacer parce que so tolobi fondation to tia socle na biso ingénieur phase à la présent ayeba dosage nezo kota wana ayeba socle nanga na zo cheza ndenge nini ba colonne nanga na kotel miseza ndenge nini poutre nanga ekozala koma ba barre de fer ekozala ndenge nini nini ekozala ndenge nini structure métallique faisait la calculer pona ayeba dosage ekozala ya béton pona ndako wana eluka komata bon soki muso sala ka soki ingénieur a déplacer et comme nini nani bato bazana comme ba maçon bakokina bango pe koyiba na bango bayibi po na baluka koyiba basima parce que mutazo tala bango azate bakosala bango parce que ko demander ingénieur mutasala ki donc on va condamner l'ingénieur parce que azaki na suivi na malamu te azaki na suivi na malamu te mais nazo ki témoignage il y a Montumo pe azaki on a sur place ngana on préféré donc tout à nos images en bon tout son après chantier ne bandeko tongango faut ezana no ingénieur pe akole loko azobimisa mbongo parce que biloko osoko tongango faut betaka nde ba brique osoma ba brique ya bato bazobeta ba brique wana balekisaka bazelu totali quand même immeuble batongango boete eloko ebomi immeuble o ba brique nde ya kosomba sima pe ingénieur balaki maele muke pona kolekisa sima mais comme alexane sima tande koyiba yango mone sali be fe o ba brique ya kosomba en plus au couler Kauki na nous une semaine au matin, si on a besoin de couler, il faut ça 45 jours
après omatisi mais yo ozosala 2 semaines omatisi yango mona esala esandi. Voilà. Bolandi témoignage ndeko na ngai bien sûr na sina tchaki yango déjà même na mekozong ça parce que na analyse o to sala na ingénieur architecte o ya ko expliquer biso wana maître Boda il y a terrasse na biso ya munene donc Nico 3000 ans oyo mutu na ngai ya katia ça va bloko belé donc so wana koti maître Boda mais condoléances à toi Fanny Boniato oyo au père de papa nayo Marron Boniato donc les histoires m'ont passé mais tout ça tout continuer ingénieur kota la image wana o ndenge ndeko na ngai alobi ke ba brique ya kosomba ole ba betisa ya on déposer ba zelo ba brique on zaki ba zelo nde sali ke ndako ekoya est-ce que c'est possible? Bon, dans ndako étage c'est pas les briques nde contact. Le contact dans ndako étage c'est colonne, poutre, ceinture. Parce que soki na landi explication ya ingénieur wandenga expliquaki. Alobaki ke colonne moko et ça qui fissure. Il fallait babanda koluka ko meka ko ranger colonne wana mais ba ranger qui no quitte colonne ande ya ko kwesa. Bon, colonne na so et ça qui fissure. Donc colonne wana e ba kulaki yango. Ba kulaki yango bien te. Donc muso etika la kana ba vide, muso ezaka bozi, kaya se belé bolekisi, muso eza simeza nango mukeze le ze belé bon. C'est ça. Parce que brique eza na rapport morte. Brique eza okomatsa okozana brique ndengo wana che brique bandi kotonga parce que so ke na bamboka lokola na bakasai batonga bandako bache brique bache joint ya argile hein pyramide etongama na béton te pyramide etongama na argile na matiti hein c'est pas brique nde eza na base ya kokwesa ndako wana te o eza na base ya kokwesa ndako ezali dosage ya béton na e alaki bien te. Pour ceux qui dosage à béton et malamu ingaza bien puis ceux qui bolandi ya zolo banabino eza erreur ya colonne parce que colonne on est réuti na C na base eza déjà bien té er eza déjà fissure automatiquement et ko pesa tilikolo parce que brique eza na rapport monté brique ko ça la fente atanda ko eza ndeni boki ko soigner pour boche brique ezongina. Mais ndenge le brique eza problème mais ça peut aussi arriver avantage ni ezalaka na brique ya kosomba na brique ya kobetisa. Bon, brique ya kobetisa ezali ozobetisa brique na volonté na yo. Brique ya kosomba place oyo kosomba brique. Soko ebi place batekaka brique ya bien, okosomba brique ya bien. Mais soki olobino ke non, rien n'empêche pas occuper ko zaper brique obetisa brique pe malamu te. Hein? Brique ezali place yo kosomba il faut ba qualité brique yo somba ou ba brique no somba les lopé comment na ba ciment ba lumfu ba sina Turquie ba ciment pe ya Kinshasa mais ebele ba comment au sala ming ba ciment Turquie parce que ba ciment o ya biso ya silou ezara inspiré to za suna valeur. Bon ciment silou ezara inspiré te ciment ya Turquie ezara mabete. Bon, les problèmes sont que tu tonnerre. Okay. Moni tonnerre, ou ezaka na kati ya ciment, soto zui ciment ya silou. Tonnerre nango ezalaka 42,5. Soki to zui ya Turquie, ezalaka 45,5. Donc soko zui ciment ya Turquie, au sali mélange nango, au monde ezalaka toujours noir par rapport ya biso ya nini. Ya silo. Condamnation nini oyo bako condamner ingénieur wana o ndenge batang sabino classique soki ingénieur ou bomisi ba tubi okwesi ndako ba tout et tout moni ba pesa bien. Bon. Soki ingénieur asali dégâts. Normalement bakoboto la autorisation à qui se tongate. Pendant ce temps, s'il n'a pas expliqué bien, parce qu'il y a sali dégâts. Déjà, le là, moutou a un médecin. Au Kobo Mamutute à l'occasion de Mamutute. Rio, aux Osalanda Kunayo. Moni, Sogina Meko Zonga Mouké.
moni ba client na biso pe d'abord ba client baza pe mabe on peut pas to condamner pe ba ingénieur mosusu parce que client zali azo sala ndaku na ye akoma na niveau moko akotala lobi ate nazo dépenser mbongo ebele na ingénieur na architecte c'est mena coopérer na ba maçon ba salon on a asombi ka plan na ye asombi plan na ye ebike non na koluka ba maçon moko boye bali baye basali mais soki ezali ke azwaki ingénieur alandelela ye akomona non azo dépenser parce que tokoma omona bazotonga ndaku ala na niveau tel osutuka mokolo ndako ayo non place on alingi bobenda yango ezala boye mazoyeba te ke aire bino bosalaki plan wana na étude nano bosalaki na cette partie azolinga bobenda eza calculé te parce que quand on fait le travail bosala étude nyonso to ala calculer pour na zui cet espace so na bina bakisa na benda niveau likolo dona ko benda toujours 1 mètre ou bien 80 pour na benda poutre nanga boye mais soki na komi na niveau ke so na komi na niveau sala ke non na pusani musika sans na tia ba support on ekomelo mosusu et puis na biloko ya nini il faut koyeba babar nini ozosomba parce que pour le moment to wana babar mosusu pe mabe parce que eza babar mosusu kozwa ngo buki on peut bobukani tolo ba chinois ne ba libiso ba biloko na bango donc to comme na biloko mabe il faut aller veiller na biloko ozosomba parce que moi j'ai retrouvé na marché mon asalaki na Kasai mais ba bar ba tindela kinge yaki bar ozobuka na perdaka ni na perdaka marché ba yo buka on na loboko na maboko ozobuka na maboko parce que za malonga te et comme le wanzete donc moni na construction biloko mabe komi mingi donc il faut que vous allez veiller na biloko wana sikoyo ingénieur parce que tout le monde a besoin ko silisa sozo tongela mokonzi oyo aza na fonction aza banini tout aza loi oyo akoloba no pe boye pa so ozotongela ye est-ce que ya koyokela yo to yo ne mto oyokela ye mpona mboka misusu ezala neti na mboka na biso boye mona muntu ta mosu aza mokonzi monene abino adi ingénieur lero ozotonga te na sepe na yo te buka yango saelanga bakisenga su boye yo ta mosu ozobanga ta mosu nini arriva pe bon normalement biso toza ba travailleur ba tout mokonzi moko abenga na sa elendako donc automatiquement naza collaborateur na ye na eloko ya pesinga soki na moni yango aza komemanga na lira nini ke po ebebisa réputation na ngai toyokana te parce que eza ba marché belé zali mutu muso ayaka moni marché na to bozo compliquer ya koboya na bino moye te biso to boya marché moko na nini na mongalema likolo ya ba biloko ba présentable so poto chepso na biloko eza malonga te to ko chango te mais comment il y a une on peut pas faire ça donc ça la tête parce que pour la réputation d'abisso donc oki ko boya mais ko linga te que mokonzi wana manipuler parce que manipuler donc ko memona biloko msu pe ko sala ya malonga te donc yo oza to sa musala mo biso za libéral to ala na chef te to za na patron te donc nga nazo sala benginga na rendre service en tant que na mita to comme ba collaborateur donc nazo salelo musala après musala na yo futinga soki penga na ye pa na yo place au salaka soki na zaye o rendre nga service moko après service o rendre nga na futi yo donc soki ba ingénieur musu azaki aza devant mokonzami kitisi wana azobebisa musala ne azobebisa musala na ye Jean-Jean Elese coup de chapeau à toi Kovo de Mbinza wana za sona moni Kovo de Mbinza na bamba mo Kovo VVK à l'international Kovo akimbe poni pété sous na Kofi Kaseka Ofika imbe félicitations coup de chapeau aussi ça est classe donc c'est bon mais ingénieur moi que so moi songi moi mke place wana nde batongaki c'est possible batonga immeuble ya ndengwana o ya 5 niveaux c'est possible bon place batongaki so total eza ba immeuble pezali wana te ngana habité na tuninga c'est possible bon eza na possible mais faut que kolanda akitaki à quel niveau parce que azotonga ndako soki ya 3 niveaux 5 niveaux akitaki na combien de mètres socle ne assez zalaki ndenge nini ezalaki ndenge nini 5 niveaux za blague te parce que kokweya ndako wana ekweyaki ekweya nyonso tu bobu donc ça veut dire que
na se ezalaki malonga te na nini banini na ye colonne nalobaki ezalaki bien te dosage ni elai bien te parce que so totali bande nazomona na écran parce que pendant nakomi kuna te eya nazotala bâtiment na ndenge ekwei okomona baniveau na ye babeton ezobukana bukana parce que nazoyoka information bato bazosaki non babeton mpenza ezosimba ezopanzana lokwa zelo donc beton epanzana échafaudage wana kodumaka trop epuis bacongolais bakamsanga bazoyiba te me bazozwa ole baluka moyen baluka solution babimisa bato me bango nde bazorécupere bamabende bamabaya babrike babeton bazokende nango kobimisa bato neti moto bato akwei na niveau wana eza problème ya leta efo aya na baengin atombola ayaki na engin moko ayaki na engin moko nalandaki carburant esilaki bino mpe mosusu omoni ke hermo mpe ondire mboka na biso ekomoki mpe mbilinga eza constant monga na sali ezaki songisongi te me eza constant soki tokomi fin de mois dollar so ezalaki na 12 000 donc na euro tokoloba 12 euros na dollar eza kola 12 dollars mais na franc congolais tokoloba tam sous 12 000 100 dollars qui fait 12 000 francs. Et puis, ce qui a été jour bazo futa batu, il y a des dollars qui étaient à 10 000, parfois tam sous 9 000. Ce qui a été so futa batu, les 5 wana, et que maman 13 000. Bon, on a biso RMOP, tout le monde a tala talanan. Tout le monde a tala ba place wana vraiment ebele. J'en ai tout comme na suka. Mokil mba ba tala yo. Tam soupe au monde appelé yo gafé ingénieur belé pe bazana ba ota au monde appelé au gafé ngal wana ebi na ngate mais au kenon raso neni mais ba ko reprocher pe ingénieur ebi que côté no loba il faut monsieur pas maté ingénieur place on a une raison ba il ba quand même identité na yo ba numéro na yo ba tout quoi bon identité nanga je suis ingénieur Hakim. Oui. Je travaille dans un responsable. Il y a une entreprise où on Molloy Constrat. On a la caméra pour Baïba. Molloy Constrat. Mon numéro 085 00 62 962. Répétez ce soir, on a plus 243. 085 00 62 962. Conseil ni bato bazana besoin au Tonga et puis na architecte musu na ingénieur musu. Bon, conseil na kopesa bato bazana esprit ko bazana pusa ko Tonga ba banga te. Ba luka ba ingénieur po ba Tonga. Bato yo ba architecte musu. Ba architecte ba ingénieur, ne faut pas olinga ke client à dominer parce que yonde mteza métier nao. Client dominer te po battre le travail nao. Oki ko boya pe loko moko likolo ya mbongo moko eki ko samisa pe ni carrière no mobimba. Donc il faut oser la dur na nini na we ba ko se respecter bord non. Yeba pendant des temps o yo fandaka na classe linga olia mbongo wana malamu ko linga te mta manipilo na msala. C'est ça métier non. Voilà, merci beaucoup Nabatunyo surtout. Bozaki wana liboso ya baetano moke ndenge ndeko Eliezer alobaka mon frère propre et puis Papi Kabakirikou le boss aux déjà à Kinshasa et je suis ravi dans CPL Makasi Philly Japan de Philly oya mama kati moi la bandala solo moi la bandala solo bandel ba blog wana ba bizete mike raté nemo pe susu na yo Merlin Bao Merlin Bao, il faut mettre la makasi pour aux anans, tout ça qui est déjà la mère, tout ces là qui malgré tout les là qui papa et maman plutôt, mais et les cas qui n'ont qui toquent et pourquoi pas aussi na Ndombasi Mayas le père et na Binonion surtout, ça dit Binonion surtout. Fanny Boniato, Azolela toujours, Azolela pour à perdre papa nae marron Boniato donc Tozalawana Bissonio surtout Toro Kangamalibo qui Toroya wana. Coup de chapeau à toi, félicitations à toi Célia Kengonde, Kofi Kaseka donc Orfika Yembe et Paola Schengen maman na prince
Parole à David, Schengen toujours et Binonion surtout équipe Montmartre. www.clebois.com. Biso Sarakam Sala, rond-point de la nation. So Sarakam Sala donc derrière la caméra tout ça qui bon on a Patrick Motonanzambe hein. Tout est dans l'année. Bye.